Brifi bato baye bana bango pe brifi la merveille. Mais na ndenge oyo nga na sali ya yebana te lelo. Parce que conception ya lo sa comme bimba c'est moi. Bo panzana brifi tonde. Te parce que même mokili kaka te ndenge bato balingaka mokili kaka bon. Mais expliquez mon kilengo ratio par exemple ça va Blaise Mabanza to bibino bagage bele na Lindo Kardashian. Ces derniers temps vous êtes souvent bon nga attention na kisi c'est qui ça refunza mbasepela nango. Ya obimisa batu. Qui ça obimisa rabatu. En réalité ba artiste et comédien nyonso ba bazoba. Parce que ba benga ngo musala ya bazoba. Donc so nazana nga liboma te mais rôle o ba pesi ngai scénario o ba pesi ngai et comme singa muta liboma. Na komo sala makambo loka batama bomba. So il s'agit na kota na terrasse na koti na terrasse. Si il s'agit na kota na fulu na koti na fulu. Ya oma benga ngo musala ya bazoba. Donc en réalité biso nyonso toza bazoba na ba elombe au mona ba français wana ba oloba. Biso nyonso to ba bazoba te. Vraiment musala bazoba. Na ba bodo wana au mona wana bodo ba français bazoba musala bazoba biso nyonso. Na banda makamba ba PD. Voilà vous n'avez ça m'a pédé a été nga na zui qui pédé na zui style ya qui pédé na théâtre moko pièce mo na tala ya mangobo ping pong moi na ngati ngam na lexi ping pong avani ya na matete a utinga ba ya na matete moi na nga c'est mon fils Gabi ngam na pesa style wana ya libandi nani m'a inspiré makasi pour le bimisa so ba couper boya pa matox ni tout ça nani inspiré ma pia memba faut vraiment Blaise Mabanza aza un peu unique à son genre. Bala poto bo mona ga surprise bo mona ga boye na ba mikili wana bo ba Karine ba kendenge nini na lobaki album comédie musicale pezoya Blaise Mabanza vrai zoba batu ba otuna ngulu oya kisasa balala kate moto bato balanga ma mikinza na dimina ma mikinza na lo balanga su mikinza te po bato balobi na lo balanga su miki est-ce que bandeko est-ce que mo ngalo bi ma mikinza yango missionné to ba une mission ti de comme na suka ngalo bi mukinza mo lo bien te na lo bi pa pekse ma mukinza na lo balanga on les Salut à tous, salut très chers internautes, vous qui nous suivez depuis partout à travers le monde entier. Salut à Pia Mbemba, les caméramans incontestés. Salut à Maman Mopa, au moins c'est à Pembe, à Sissinat. Salut à Patrick Mbouya, le propriétaire de la chaîne Congo America TV. Donc moi-même, BBM, bravo, le premier artiste à la presse congolaise. Ngande Liboso Nabino, on appelle ça toujours Makambo, pour ça. Salut à Henri Mundele, mon ami cher, Nakata France. Salut à toi, H4 Diogo, Lumière d'Afrique. Salut à toi ma grande sœur propre Adèle Mbong Nakata Canada. Bolinga vraiment marambo yango tout le temps de pesa abino marambo bosenga abiso bi marambo bolingara. Aujourd'hui nous sommes avec un des artistes congolais, un des artistes cinéastes, comédiens, théâtre courant. Il s'agit de Blaise Mabanza vrai zoba. Donc puis même au côté la ramba Blaise Mabanza vrai zoba. Tout sur l'année ramba vraiment invité sage ouais. Vraiment en tout cas na lukio mingi vraiment moni tozango na na posana sa na yo penza émission boni musala nezo kende ni musala kitoko fort mais sikoyo par rapport ya ndé makamto yo ka pone paré ko longwe pa wera vraiment puis même on senti ambiance ba entrer bena yango babiloko bobimisela biso boezara au préparé qui ont déjà tout monsieur ya ramba mais ça babiloko ça sanduku parce que océan tant dans le barake océan 20 ans donc naza ya kanga bango pendant 20 ans parce que makambo c'est belé de inspiration c'est belé mikolo na juste sur inspiration sur la maman yemo 20 ans du pouvoir 20 ans du pouvoir 20 ans d'inspiration 20 ans d'intelligence 20 ans de comédie ya on a bi que mikolo na zo na bagaga sikati tellement za maman yemo maman yemo point to ki o belisa moi no zui moi makambo kutanele okuna yango directement au kanisi bo tchon na pièce ou comment biso bactère to za bongo mbala liboso na kota na mutu hôpital na kata maman yemo donc tant on a commis esika biso to za bato to za ko interpréter makambo to mo na réalité tant on a commis esika ndeti na milieu to za na yo makambo nyonso eleka nga na omone zo pesa nga ba inspiration
nasali 3 jours na kati ya mama emo na moni makambe belé na kati ya mama emo yango na ngai ba fanatique na ngai donc kala te ba mona sikoyo ba gag titre lango eza mama emo na expliquer na l'axe ba makambo eza na kati ya mama emo mais avant la sala yango étant que moto aza na conscience na lobité fona mona nano médecin directeur général ya mama emo. Donc nazo senga audience na ye na kutani na mona makambo ezoleka na kati ya mama emo. Mamuni oyo déplorer kuna oyo sali vraiment bien. Exemple te biki na mboka na biso soki muto azana likambo assister te balobaka ngo non assistance à personne à danger. Ba ye ba kangio. Est-ce que vous comprenez? Bo siko neti ngai likambo ngala zana ngo eza problème à mwana ngai aza malade. Faut pas opérer moi naza na état moko critique nga soki na boye ko assister bita banga ba okanga moi na so akufi ba yeba okanga ba lobani non assister cette personne là parce qu'on a kene la mama emo na butu ba bifuta autant pour ba opérer nga na mbongo wana te na na maboko na ndambo ba opérer moi na ba boye ko opérer moi parce que soki moi na wana kufi bango ba médecin eza non assistance à personne à danger te. Bon, yango na lobby ke il faut na kutana na médecin directeur général ya mama emo na tula nanu eloko wana makambo elekaka wana na mama emo hôpital à l'état non assistance à personne à danger talibango te to na kata mibeko ezali nga za mutu la respectera mibeko so ezala kata mibeko na tiki na ngai. Mais si vous avez la mibeko te na osela ngo ba théâtre ba gag ba yeba déjà vraiment na solo li na médecin directeur général na jui explication claire te na keko luka batu siko ya mibeko na keko luka parce que quand les artistes to so sa makambo to so mona na kati ya réalité eza makambo na moni na lingi na sala yango ma vala sala yango na luka ba konzi ba expliquer na problème yango. Non assistance à personne à danger dans l'hôpital à l'état et ça l'a raté parce que na minute toujours ba déjà moi na lokwa zaki na zemi donc moi no ba bimisi na kata libumesa kufi déjà ça kufi siko yemoko mama nde azana no envie ba landela j'espère bazo landela ye mais na moni makambe belé on ezaka exemple na pesi mais na moni makambe belé en tout cas kana no ba konzi na tuna ba konzi ba expliquer nga soki eza bongo ezalaka bongo ngape na osala ka ba théâtre na bike bandeko ezalaka bongo bondima yango mais soki ezalaka bongo te na koloba ke non eza ndenge wana te parce que peut-être moni mboka oyo bakonzi baza likolo mokonzi mboka aza na posa mboka etambola bien bato bazala bien to vivre bien mais makambo mosusu ezoleka na ba c bakonzi ba likolo ba yebi yango te vraiment c'est la devoir wana makambo ezoleka na c na zwa yango na memela ngo bakonzi baza likolo parce que to tambolo ba mboka ebele ba payer belé na kati Afrique centrale awa mboka o na monique opération césarienne ba sengela kango mbongo ka na RDC en tout cas Blaise Mabanda j'aimerais que tu sois la ming na nous na yo na souka j'espère na peso mama temps o fongola isumo mukie pour nous passer message ma la clé lisuma kasi pour mambo pour na bi que oza mona mboka oza droit ya revendiquer on doit ya réclamer ba droit na vraiment c'est normal na souka fongola mama mukie ma message mon lourd pour na makambo na o tu soulever kaka tu es vraiment moi ming na yo tellement oza même invité spécial na biso ya mokola lelo tu beta mama solo ming ya yo Blaise Mabanda vrai zoba pourquoi au calculaka roche loko wana vrai zoba na kombo na mais parce que bah réalité mon kilon des autres tambola ba zoba ka ande ba se retrouver na neni wana oh mais makambo totanga na classe neti nga la sali art dramatique na classe on bon nga la tangi na inas na sali art dramatique. So ça c'est la art dramatique. Mais talanda ko ça c'est ça on a ce qu'on a vana la kinga bois pendant la sekota mai. Mais na tangi art dramatique na chiki. Ça ya tanga ngo na chiki te mais talanda ko wana ngo. Yango moni to ndimi to zalaka ba vrai zoba to mema makam so mimeka makam na ba logique ezo simba te. To mema makam na ki vrai zoba ba to balingi ki vrai zoba to ça boni.
bato be babi que vrai zoba net ka que tellement sekisaka bango trop donc mambo salara donc pesa bonga impression mo bani ya seka mingi donc neti en quelque sorte neti ba vraiment comprendre ça tout le monde a ça trop comédie ene na cité zalara tout le monde ça trop comique au moins terme tu utiliser tout la zoba ayo la zoba na sens mo ndenge on a pour calculer non na sens so bato bakanisaka te na sens ya kizoba ezali na sens ni ça dit musalo biso to salaka comédie d'abord comédie ezali makambo ezali normal ko komisa yango anormal ozomona likambo eza normal o komisi yango anormal o balusi yango sens yango babengi comédie ou bien ndenge yozo raisonner na sens mo normal mais nga na o raisonner na sens moko contraire yango babengi comédie na moto mibengaka bazoba en réalité ba artiste et comédien nyonso ba bazoba parce que babenga ngo musala ya bazoba donc so nazana nga liboma te mais rôle o ba pesi ngai scénario o ba pesi ngai et comme singa moto liboma na ko musala makambo lokwa bata maboma so il s'agit na kota na terrasse na koti na terrasse si il s'agit na kota na fulu na koti na fulu ya ngo babenga ngo musala ya bazoba. Donc en réalité, bisognon soto za bazoba na ba elombe au mona ba français na ba oloba bisognon soto ba bazoba ti vraiment musala bazoba na ba bodo na au mona rawana bodo ba français bazoba musala bazoba bisognon so bisognon bazoba vraiment Blaise Mabanza nino que expliquer ba fanatique na yo bato ba lando depuis partout à travers le monde entier aucun expliquer bango nini par rapport à évolution donc ça dit par rapport à parcours na yo Blaise Mabanza abanda mambo ndenge nini ya uta wapi petit lelo to mona ndenge opesa biso makambo ya oya makasi mikolo Blaise Mabanza abandi pa li salangomba ouais donc on a bandi pa li salangomba après un temps na kepe pas mettre pai na travailler pas mettre pai na travailler pe na jouer kabamba masasi pe na travailler na ye na groupe na été mais na groupe mususu ya banepe oya pia biso ba formation donc et pas akaba mama sasi ndena zupe na ba formation ba gag donc osa ba gag o na osa lelo yo na ju formation na pas ya masasi voilà OK c'est vrai force ya Blaise Mabanza force na vraiment créative voilà to ebité ala et simba mima na nini pona to ebike moi eloko libiso car ta façon d'être na scène nengo za mambo tout le monde a paraître maman asika parce que eloko ane uteki ma so que en quelque sorte quand même inspiration et uteki ma wa pipo no calculer maman pe sabso maman pe sabso bon eza nzambe kaka parce que nyoso tambola kaka na bon nzambe hein donc nzambe kaka pesa ka inspiration mais inspiration yelinga à partir à Pointe-Noire na ça qui voyage moko na Pointe-Noire ndé sika na zo ka inspiration c'est comme si parcours nous tangi na place où on évoluer aux un style OT au rom nango lelo style aux ala raté mais na zanga za créateur et puis na créer ba style belé n'était pas à mettre à li salangomba na banda mama ba PD voilà vous na kisasa mama ba PD a été nga na zui ki PD na zui style ya ki PD na théâtre moko pièce mo na tala ya mangobo c'est déguisé qui a comme moi si na tala mais ngapi na ko style na bana rejouer na ngo na jouer ngo na bani on pas les sala moment ba temps le ko ekoka ina nuté to zaina ba taba formation tam sun zamba permetalité après tant que pas mettre pas na yo comme na style ba papa mais libandi na okata libandi ça dit après vient abiso nanyo ya kufa tadi après tadi habite bon pour lui ça habite sur kufa sur voyager pour ba artiste qui ça va limo rara boy on sait jamais bon tadi azaka na minzoto nga na zu style libandi pas ya tadi na ye nango pas mettre pas ya bano benga nga kuto tarmac on a avant ping pong moi na ngati ngam na lexi ping pong avant ya na matete a utinga ba ya na matete moi na nga c'est mon fils Gabi ngam na pesa style wana ya libandi otem to former ngabe na former na groupe na yo tonde abandi na groupe na nga na ngaba ping pong no sa théâtre te muta no sa théâtre za ya na ye mukadi akoma lolo kache ba benga so miss so ki miss na nyango wana bo akoma kache yende to no sa na théâtre na groupe na nga
nazala na papa Njoli na akomaka pas Tito tant papa Njoli alongwa ki pa Tito to luka mutu moko ko remplacer papa Njoli na style wana ya papa Njoli pour voir ba série on a ça la production ya ba école chaque semaine bo jouer na école nde muka ya lobi leki nanga Gabi ayolwa bando otala biso na ba répétition tant que na ndako ay asala rapper ba style ya papa Njoli ye ko simba abengi Gabi ay na tunye ne papa Njoli joueur est-ce ko koka abi na prise na romeka kaka pour na meka ngo déjà na ndako na meki sie bo meki ngo pe simbi atikel pe na groupe mbala moko ti tanga na bandi makama ba classe bani pour na linga ko tanga mingi nga moko na tinda bango ba kende pa ya mangwa na mbalo sombo mukadi na ye ping pong ba kepa mbalo sombo après pa mbalo sombo aye ko voyager akena tata na bango na mboka pour ya bana obeta nino bien ba mbundo ba tetela ba beta wana eloko ba tetela ba beta papa na ya zalaka na orchestre ba tetela donc Gabi bana ko beta eloko wana ba kena papa mboka kolonga mboka ba yeko zonga ba kuma vana kingabo na 17e mairie njomo na kingabo na 17e mairie après ayo benga jour so lobi père na sali groupe na ngai bwino bise courage forcé papa ping pong na bango bana vanda yango kana mateta na ba petit mo bazalaki ya bambanzi ba d'origine akufa kutu so coach à deuxième partie donc petit penza parce que yo na part na yo nani ma inspirant makasi pour le lobby monsieur so ba poupée boya pa matox ni tout ça nani inspirant ma pia memba faut vraiment Blaise Mabanza et aza un peu unique à son genre bala poto bo mona ga surprise bo mona ga boye na ba mikili wana bo ba Karine ba kende nini Karine akende nini mais Karine a fini bato bandundu a Karine Mokonzi ndenga pela muta bandundu ko tsalanga la kati na yoki ga li solo mais on a vérifié te na ko vérifier Karine Mokonzi ouais Karine Mokonzi to vérifier mais on a la petite sœur nanga petite sœur propre ayoki la nga ndena lobi bemba mo ayoki ofinga so bato bandundu te inspiration inspiration eza nzambe mais je voulais dire pardon na linga kuna ba inspiration te menabi nanima a pesa ba goût oyo moi style goût ya style auto goût ya théâtre goût ya style oyo na ngoya kilote toxini non goût ya style eza kaka improvisation et kaka boye ndeka nzamba pesa to mona ba koko seigneur ba la ba couper mike tout ça na éviter soki simbate le ba vérité ba la ba couper mike mais simbate le ba vérité mais ba sala ba scène belle ko simbate mais est-ce que style wana qui couper la bango simba ndenge ya Blaise Mabanza simbi papa mais quand même tant otala bango ba mpe ba inspirer mo muke pona ba style ebima na bien mutali boso la ta base c'est ça la fali fali la fali te mais neni ya fali simba danger au moins lo mususu so nzamba lobi eza pona mutu tel même ata yo bandi yango epano esimba te ezalaka pona mutu wana oyo eza makamata nga eza na bata mususu eza na ba comédie mususu na sala lelo et cartonné pe na sala ngota mususu 10 ans passé mais sala lelo te yo yeba ya ba réalité ya omwe na zolo bake na moment oyo eza ne océan azomela mbongi ya océan batelemela ngo to fongunzama omwe ka yo no za bosala ba émission ebele mais ngala ko créer loko moko na yo boye bato ko momo loko mutu asika oh lisu nano mais bato ba mona ko kaka nga Blaise Mabanza bato ba yebinga ti mais bato so mona loko mutu asika et so ba uto yebisanga bien avant na Paris place moko zo yebisa bato ke Blaise Mabanza wana za mutu akala mutu na biso to bandana ekuto sala bato ba ondi mete ba bia lokuta mutu asika là vraiment c'est vrai bato ba yebika ke Blaise Mabanza ba maesika kasi yango na zolo bate na biki eza makamba océan olobe océan ngo eza guamo zuite et tactique dans l'océan ou comment donc ce bon n'a changé kasi eza makamba biscuit bon on a océan so biga océan donc je me taga océan fait la rakis non na tout ni kaka parce que tu as rappelé que bino ba artiste moi ba bilo anzo te zanga te yo za te ngai bonzambe kaka solo ben nga bonzambe bino tout bo wanga na oh wanga na ndeni je me dis ndima kati parce que zanganga artiste ba muyombe gauche ba ndima kati kasi félicitations na yeso ndima mais bon un exemple na ebo ndima te mais so na za na ngono lo bakena na ngoti
Ce na ngote na lobaki na ngote. Mais ngai na pesa ngai référence na ngai za océan. Parce que kilote ou ta pointe noire. Il y a kilote à bleu couleur à maille. Pointe noire ezali ville numéro 1 à kati Afrique centrale où ils ont la puissance ya na bité so tanga histoire. Puissance maléfique. Pour ni ga Neto yoka puissance na wala maléfique. Nzambe webi. Non, redimne Nzambe te même la Bible comment ma mukili net ka Satan dondo fort. Dimina Nzambe donc bato mo la raka makamino il faut la Satan. Siko yobo. Soyez maléfique. Ba pasteur ba sangala kasi ba changer onon. Ba longo la ville wana eza la ville numéro 1 na kati Afrique centrale où ils ont la puissance spirituelle makasi. Ba pasteur ba sangana ba longo longa ba changer. Ba yo ki ba pasteur. Donc yango so na lobaka océan parce que kilote na ngeza couleur bleu couleur à maille. Et puis kilote na nga moko na ndenge na nga na ndenge te ya kibondo. Po soki na océan no mona pe bato bazé belé ba osukola ba bilamba misu ba otoka pe ba maya o yesu nzoto. Nga siko kilote na nga yo monde za ate komi salité a o yesu koma na ngote. Ata na sali 1 mois 2 mois yesu koma te. De so amate. Yesu koma te sur maka na mai océan. Donc faut regarder sur là point. Mais faut océan. Nangana kende kutu pour moi na zo bela. Pour garder le pouvoir là. Mais vieux za ba principe. Mutu musoko ba bonga principe na ngai na nobima na na ba cité. Le grand musicien o nani yo asa pe succès makasi boye abimani na ba cité. Ozomona za ba principe na ye parce que pas nzambe za ba principe. Nzambe ba na Samso suki ba kata te so ba kati fox elongwe. Mais ba to ba na Samso te ke anganga. Baloba ite. Nzamba lobi na piscine à Bethesda da so mutalinga bika fazela Angelo aya aningizi mai mutamalajo akota liboso sa nini abiki me bato baloba te ke bonganga te Jésus abwaki soyi na se azui potopoto wana ya mabele apakoli mutu na misu emoni me bato balobi bonganga te Sko Blaise mabanza sukola kilote na ye na océan bato komi bonganga mais finalement en tout cas, Blaise Mabanza to souffle moi mouké na habité bato balando partout dans le monde na que ba ki li solo moi trop ba ça na pas ça s'écaper moi ndam moi li solo moi so ki opesa ba na cadre to que bino musa na bino za ko sekisa biso bato balando ba za pas ça ba kata na no moi mouké li susu na parler so ki obetela nga ata moi li solo moi déjà ra one man chonde bo salara et c'est ça vraiment Henri Mundele mon ami cher Patrick Mbouya et ça vraiment bien fort bana ya poto bana ya Afrique bana ya partout na lobaki album comédie musicale pezoya Blaise Mabanza Vrezoba batu ba otuna ngulu oya kisasa balala kate so lali ting otenga mintung obaluki ngung lobi nango temps kisasa olala ndeni bande ko to mama toto kukunda mama la biso moko na famille akufaki mama beli akufi to bi bon to kende cimetière kokunda ye to komi na cimetière boyebi culture na biso ba africain ndeni ezalaka so bokomi na cimetière bo kunda muté fubo sa nini boyemba nzembo ebembe eyebani Kongo mobimba nzembo ni to yemba la bibembe to komi wana to bandi oyemba ti mama yo to vandi na ye mbula mbule mama yo to vandi na ye mbula mbule posa na ye yesila kite maladie sila kite posa na ye yesila kite olelo ake oyebi nzembo wana je pense siko nzoka na pembeni ba étranger moko bazalaki wana ya mindele bango pe baye na cimetière kokunda pe mama na bango akufaki babibo biso malgré toza ba mindele mais lokwa toya kovanda wana Kongo foto landa ndenge rythme ya makama Kongo ezokende po balobaka so ke na mboka omoni batu babina na mukongo wa gauche yo pe landa ezaka nini likolo moko yo pe landa kaka mindele ba biso pe lokwa toyo kokunda wa biso mama futo sa nini toyemba
siko moyen to mpe nzembo na biso ya bamindele kuna ezate futo yibaka nzembo yo bango mo bakolomboka bayembi mindele babandi. Oh cette maman, nous étions avec elle, pluie de pluie. Cette maman, nous étions avec elle, pluie de pluie. Besoin de lui, ne terminez pas, maladie. Biso place aux tobi oh. Mindelo ba mi yibi nzembo na biso. To kundi mama to zongi na biso. Lobi nango match ya Léopard na France. Na stade de Marty to kepe match. To comme na stade wana bika na stade ndeza laka. Il faut moi motivation moi le yembo po basa ba jouer basa ni bazo makazi. Biso wana na stade. Mama yo yo, mama yo yo yo, mama yo yo ti 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 mama yo yo ma. Oh, minelo la batala ba biso me futo yembe la ba jouer la biso po baza pe motiver. Le roi match e beta ma na stade de Marty na Congo to yiba pe ka nzembo na bango ba yibi. Mère-toi, toi, mère-toi, toi, toi, mère-toi. Merci beaucoup. Vraiment, place ma bande, ça vrai zobo retourne en ngoulou. Babi migolo ngoulou abetune soute. Ba tourner na makasi. Ba tourner ye na makasi parce que ngoulou eza lokola mai. Donc aso ato boyi komela yango osukola yango. Retourne ngoulou wana mystique. Et où t'as appelé roi? Eh ben inspiration car yaka. Bon dès tu retournes ngoulou na jo inspiration à partir à moi nga suka. Moi nga suka donc soro ata wana mbongo te. Il aurait ya nango posa il faut pesa eka. Parce que zaka mukolo moko na ke ko sombela e na bosani lo na ino sombele na boutique. Na memie na zana ngape na mbongo te. Surtout to komi na boutique na sombelo ko ngo to komo zonga nzo ya boutique nga moni mwana popi. Soit bando le la moi na popi on appelle là et ça les souti na bi bon na barré ka to ko matinda ku après o le kanango to zo na ndaku moi na cheka ka pression abandi ko lela non papa ngai faut ka moi na popi faut ka moi na popi nga mo no motema sur mo milo bela na bi ah moi no yo a kan tsapenza ke nga papa na mbongo so na zaki na mbongo na ko ndi pena moi na ngalela ka boy na iba poza mwana muke yango miyebite mais tanga okola ne aoyeba siko réalité ya vie ndenge ezala po biso beto zali bana mike to na oyeba te so nga na oloba le na oloba ngula tunaka mama na ye ozaka ka la adage on ne ba to oloba kati ngula tunaka mama na ye ye mama po ani munoko no ezaka molai mama yebisa ke zela tanga okola oyeba so nga na lobi ona mwana eleki mami kolego molanda so abandi abandi tam suko lela to ko sa eloko mo nga sona lobine yesu ko mo lobala ngai o tunangulu lobala mwana muke mo expliquer adage ko mo bimala ngo ezati eloko nga lobela ye ba ko mo zo kisela nga to bi papa pesa ngelo bebi j'ai pas l'argent bilanga o tunangulu mba mo ekomi mo ambiance na kati ya famille na ndaku bango na bango bana natalika ah eloko mo pesa bien bon na côté on a théâtre na jouer on peut na on a théâtre retourne ngulu lelo pe mokili mobimba donc moi na même trophée nango trophée na hôpital pardon médaille nango loko na zaki na hôpital moyen na ya nango ezaki te donc soki ezaki ke nazala ndaku nde to bengani boye na ngai na ya nango na zui médaille ya okotuna ngulu depuis États-Unis na Los Angeles na App Award na zalaki na invitation il fallait na kende App Award donc et loko pe et un pécha kinga ko kende parce que ça le 29 na le 30 septembre oui le cas et loko pe et un pécha kinga na kende pour na situation ya mwana na bande ko lunga ko loba yango te mais lokola ekomi na niveau oyo na makambo ngo ndenge ezokende mabe yango moni de faut na lobaka pour eza normalité. Vraiment, j'espère que moi, on a vraiment un droit d'auteur. Là, nous arrivons presque vraiment à la fin de notre émission. Peut-être moi deux questions rabanine pointo chité nabiso. Blaise Mabanza bilo nini oyo
au préparer pour na au pesa public na yo o batamina so que signaler bango pour ba déguster déjà plan na bango préféré balinga relier tout le temps. Bon nga naza mutu ba inspiration c'est belé omoni na vie ba bilo mso ezalaka il faut comme la yo peut so courage hein le kuta mabe omoni mutu lokola leki na biso Brifi. Brifi, c'est mon petit. C'est ça comprendre. Oui, mais on a le bête parce que moi je kili batu balinga kaka ba luka ba semisa likambu moko boye so ki ndeni. Brifi batu ba yeba na bango pe Brifi la merveille. Mais na ndenge oyo nga na sali ya yeba na telelo. Parce que conception et à l'osa comme bimba c'est moi. C'est ça comprendre. C'est moi. Mais si ko lokola mokili zalaka kana ba ingratitude pour la laksa batu qui conception na bon bimba c'est moi. Nangina changer on se forme. Bon mon eloko liboso to ça na Félix Oazé quoi. De lieu dans le sac comme il cessé. Il n'a pas Oazé quoi, Oazé quoi tout na ngai. Na pas Oazé quoi na bina yo tekelo ma cessé. Na biyo tunanga ka l'ICC. On comprend? Yo tunanga ka l'ICC. Oyo ka siko ba réponse. So il ko lo bango na noter. So idana bo nini bo panza na brifi tonde. Te parce que même mokili kaka te ndenge batu balinga ka mokili kaka bon. Mais expliquez mokili yango rasio par exemple so ba Blaise Mabanza to bibino bagage bele na Lindo Kardashian. Ces derniers temps, vous avez souvent été comment? Na ko expliquer ngo na mikolezo ya. Loko na zana na makambo ya mwana na hôpital. Si biso un suspense. Public no ba ko sepela. Ba ko sepela pour lycée Sezoya. Lycée. Lycée sali boso kana waze quoi. Lycée sali boso kaka na Félix Oazé quoi donc et grave. Un Blaise Mabanza to ki na biso vraiment afende ya lobeka kaka. Nini oyo o appréciera mingi na musala na bino et puis nini oyo critiquera o molingaka tezala na musala na bino ndebo évoluaka na nini o lingaka ezala et puis e ko makutu même de plus bon eloko ngala lingaka ezala mingi na kati ya musala epa na biso to epa na musala na bino ndenge bo marchaka na musala na bino musala na biso entre biso ba comédien bolingo amour vrai yango penza nde leki nyonso. Donc yango ndezali mama ya makambo nyonso amour vrai. O lingaka elongwa. Jaka vraiment mamla mne ala. O na lingaka elongwa ezali motema mabe. Motema mabe. O yaka eno na posa bolingo. Naza na posa bolingo. Parce que papa monde toza boye ba kezana na ba artiste belé ba comédie belé o mona wana bazana ba kisa ba étouffement. O kanga minega poufa étouffer yo. Mais si tu as biso Blaise Mabanza, ata bon, nga attention na kisi, c'est kisi a funza mba sepela nango. Ya obimisa batu. Kisa obimisa rabatu. Donc tu le bago obimisi sous Brifi, Lindo Kardashian même te foulier. Ya on a lobby ba yebaka e Brifi. Batu ba yebaka na bango ye Brifi na biloko ebela sala na bambali osombo banani. Mais na ndenge ya Lindo ya losako lelo te. Asaya on a lava, puis abandela on a lava. Parce qu'on a asagi na vrai zo, bana asagi na lava, banani batu bana on a ba téléphone. Océan eza mbonge. Tout le monde a libé banimo ezana molingo lo bango. Non, libé baneza. Ko panzanga awa public na ba comprendre. Libé baneza te. Ngana zo baka na sens parce que moni batu nde ba zakala makambo. Batu msu ba komi oh non bon, moni yo pe ndongo sali boye. O moni ndenga sali yo boye. Moko profiter déjà. Qui maye sala boye kende na ngoboye siko OK océan yeyo na vandi kimia ka pona na mwana na hôpital ba fanatique ya Blaise Mabanza bozela kaka na sisa makamba mwana na hôpital na oya na kanda siko OK moi koloba ya batu wana et puis ngali sou méchant ya osatala
En tout cas, Blaise Mabanda, j'espère que tant qu'on a le Bamarambo, France, sous numéro, nous sommes émission. Donner un signaler que nous sommes vraiment arrivés à la fin. N'habitez sur le mot de la fin, nous sommes par rapport à Maramounio sur le solo. Le point mingi en solo, je signale que les alliés, mais tellement que vous allez mini nata, donc il faut respecter à temps, les alara. Donc, nous avons un numéro, nous sommes de Fongola, sur la poche, mais pour aujourd'hui, pour ce numéro, n'habitez le mot de la fin, nous sommes. Mot de la fin, nous allons nalingaka ba fanatique nanga mingi et puis na ba remarque bazo pesa ngai na osala effort pour que na bongisa ngo nalingi musala tala nde bobenga na za na hôpital mais na ye na tiki mutu na hôpital waza mwana na hôpital na ye na longoli bilamba na tie boye nyonso eza et apona yo te mais apona bato yo bazo tala biso bato ba sepelaka na biso donc ba wumbu na bango alors wa militaire te militaire ata moi non za malade ya problème nini so ba biso ke kende mbangu kuna eza ko yinda o kende biso pe musana biso eza bongo vraiment ba fanatique ba continuer ko soutenir biso ba tika o critiquer biso bien te tara lobi na problème na zaiki nango donc moi na hôpital oza mutuli ko likolo faut ba opérer mais na moni appel moko boye koti ya numéro moko à Londres muta benka pa banda na ko finga yo bana o critiquer yo abana o critiquer ngala za artiste na osa musala pona sepelisa bino batu bo talangai donc vraiment bo pesa biso ba courage na ba problème na zaki nango na mutu azo finga yo lisusu et ça qui et baby sur le quoi mon esprit c'est pas bien bo pesa biso ba courage so ki erreur ezali to place yo tam susu to ke mabe to na lobi mabe benganga na bolingo ndeko no pe congolais biloko bongo feza route ke camerounais moko boye na finga Blaise Mabanda ale yosko congolais place aux allo fâché mais est-ce que biso na biso to finga na raté soki naza na erreur to na likamo na sala ki o bien te benganga na mot na ndenga bolingo ndeko na ngomoni koto yo ndo lobi boye te koto ko loba lisu te koto sala boye mo te bato ba mami kinza na dimina mami kinza na lo balanga su miki nzate po bato balobi na lo balanga su miki est-ce que bandeko est-ce que mo ngalo bi mama miki yango lo mission neto ba une mission tito na suka ngalo bi mukinza mo lobi te na lobi pa pekse mama mukinza na lo balanga on lisute na lo bate ole ke o finga artiste na yo banda ko finga ye et ça va bien te bo pesa biso ba remarque to ko bongisa mon numéro de téléphone et puis moi dédicace na yo. Tes numéro de téléphone là déjà batu baye bien bien vraiment na préféré baye bango ka bongo kutu na comme na kanisina changer parce que moni ba so obi ka so pesi numéro te bando déranger de biso to pesa bango numéro bon so muta bengi yo comme ça yo ko pesa ngai mais so ke zali nga moko na exposer ngo boye mona mutu musu donc azo bengo ka pa bando finga yo le encourager yo ça fait mal to za ba parents Nazara zoba ya solo te za rôle o naza ko incarner naza parent je suis père de enfants tant dans le bac moi no azana hôpital les ali moi na nga liboso jeune fille na nga liboso azana 17 ans ozomona donc jeune fille donc naza parent nazo sala musala pona le sabana ngo na kenanga ko yibate na kenanga po sa eloko te congolais to lingana tozana bolingo pour que mboka na biso ke liboso na profiter na pesa mbote na Seven Wamanakio Fondation Seven Wamanakio très fort ya kosakana te na kati ya France wana Terminator papa Swag Edgar Diyenga papa na Parisi Daniel Makabi agence ya danger Diezola na London City Congo Distribution agence à danger aux na kati ya mikili wana na France et pas ya Diezola assurance ya kosaranate Edi Starleta 4 lettres apomaneno antivirus et l'ombre noire Nono Mbenza la lumière de Bruxelles Arlette Zoua Kervin Kambaji Josué Kongolo na lipasa na ye Caleb Kongolo bino nyonso bana ya poto na ba ona tangi ba kombote vraiment na lingi bino makasi bozo soutenir nga papa Augusto Emmanuel Joël Cessa ordinateur au Tindeli biso et si ekomi talande kwa bolingo azape artiste et musicien maintenant ayoki tozo lela
Tous la difficulté musala a ju ordinateur o e fala sala musala ne na ndako. A pesi biso pour que aider biso to sala musala. Vraiment Congo to landa exemple oyo. Joël c'est sa merci na ordinateur au tindeli biso. Bandeko misusu pe bazana makanisi wana bolanda vraiment likanisi idée oyo. Joël c'est ça sali pour nous soutenir biso parce que tous na posa biloke belé pour musala et que neliboso nyonso na le kumu ya Congo nzambe o azali kolope azo pambola vraiment voilà merci Penabino. Congo America TV bana photo bino nyonso bo s'abonner na Congo America TV chaîne oyo eleki ba chaîne nyonso chaîne oyo eleki ba ujala nyonso chaîne eleki ba ujala yango tala oyo ba kolo ba loba na lisese mobali oyo ala mosutu soka ala mbongo na ye basi ba olinge kaka otuna ngulu. Vraiment, il faut se calmer vraiment parce que là, donc là, c'était Blaise Mabanza, vrai Zoba. Donc ça se passe comme ça vraiment avec nos artistes et comédiens. Et ça l'arabe vraiment l'ambiance au retour n'angoulou, Patrick Mbouya, balobi au retour n'angoulou, puis même les caméramans incontestés, balobi au retour n'angoulou, ni bibia mokani buto ote retour n'angoulou. Na mpanzi mo bani la joie mo muzese, na kacha souda fabi bibia mime, sou ki to comprendre to ngo sala nango nini. Parce que botinda mon à Gillette un brother swami yo azongelo mikolo mo tinda be mon à Gillette Henri Mundela lingana zala alingana ben na favori le roi Fali Poupa mo tinda mon à Gillette magane se papa del mung na mobile na John Kibanga bana na biso nyonso aujourd'hui Kibanga Keren Kibanga Divine Kibanga Winner Kibanga oyo mikolo Jérémie Jemaya balobi botinda mon à Gillette donc to luka osala mambuka na ndenge to kokela pour que bino pe libanda bo comprendre que il faut bo sala moi et loro mobo de manière que pe c'est sous marambu ndeka bo linga vraiment merci à tous les fans de Congo America TV, merci à tous les internautes, merci à vous qui ne cessez jamais de s'abonner sur notre chaîne Congo America TV, de lui-même Patrick Mbouya Pat 5. Merci vraiment, vous aurez toujours connecté, branché, scotché. Continuez de vous abonner, vous allez qu'à jamais d'ici, vous aurez toujours information. Vous allez vraiment, comme Sanabino, vous aurez toujours bilogo selon vos demandes vraiment. Pour aujourd'hui, moi, ensemble avec Pierre même les caméramans incontestés, moi, mon ballon va toujours à swag beau, c'est-à-dire sur moi, mon ballon à ma caméra, boleli. Donc d'abord, à Souming, il était pas en net, par rapport à un nègre betara, donc moi, genre, vraiment pour aujourd'hui, moi, ensemble avec lui. Et moi-même, bien bravo, le premier artiste à la presse congolaise. Nous vous disons bye et au prochain numéro.